Ba Chinois baza ya kosilika. Bandeko, ba Chinois baza na kanda. Nazolobela ba Chinois ya Karine Mokonzi te. Nazoloba oya Arafat. Bien sûr, naza na tina nalobela makambo ya la Chine ya DGT, mais soki nakolobela ngo po ele likambo moko très important. Et puis faut koyebaka ke Karine Mokonzi na DJ Arafat bazali na histoire moko en commun na makambo etali la Chine. Yango wana ba Chinois mususu bazawa bayebi deja likambango. Pamba te elobami na bango moko ba Ivoirien na ba chaîne na bango na ba plateau na bango ya télévision. Alors biso netinga lokola na yebi kotonga kisongi te me kotonga yango ebongi na tonga na bino na lingala. Po koyokango na lingala eza mwa elengi na sukali. Bakisa miliki na likolo. To mpumbwa na mwambanguba. To ntaba. Mpote bapapa bamama bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote panamike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mpote la princesse Henrietta, la princesse de Jésus. Bandeko likambango etali likambo oyoyo Sidik Diabate mikolo bakangami na veuve ya Arafat Carmen Sana. Biso tokokomona ngo normal to anormal meza likambo ya mokete. Ba Chinois basiliki. Balingi yango te bamonaka bango bongo na ba poster na kosimbana na nzoto. En tout cas baza na kanda ya kosakana te. Alors marraine ya Carmen Sanma yepe alobi boye. Alobi ya bota Carmen Samate. Mazali marraine na ye akipake na makambu nyonso bandakala. Azali tu na ye. Lokola za marraine. Alobi Carmen Sama azalaki ya Arafat. Mwasi na ye. Melelo oyo Arafat azate Sidik Diabate azali wana. Me ezo dépendre na bango mibale. Soki balingi pe babalana mabe moko eza wana te. Bakoki na bango kobalana. Alors ba Chinois basiliki lisusu. Turo basiliki te po batimuna cimetière ya Arafat batala soka za kuna. Me turo yo basiliki bake kosomba nde ba place mibale batimuna mabulu moko ya Carmen Sama moko ya Sidiki Diabate. Yango nga papa Robo tango na yoki makambo wana esalinga somo. Nazoyebisa bino Sidiki Diabate mwa muke histoire na ye. Me esalinga somo na nini? Parce que nakanisi bambila oyo 49 bake na Mali bakokozala tango mususu ba Chinois ya DJ bakeili ekuna
Mais entre parenthèses, bandeko Sidik Diabaté aza musicien teke ndenge tomonaka ba musicien ivoirien. Bien sûr, bazali Ajmoko na Dj Arafat. Azali pete neti tomonaka ba musicien congolais. Aza pete neti ba africain nyonso bomonaka ya bato mwindu. Bongo te. Aza un peu différent. Ye nyonso asalaka ezali éducation abotama na yango na oyo balakisa ye banda abimaki kaka na libumu ndenge princesse Henrietta abimi. Sidik Diabaté azali musulman. Carmen Sama ata tozomona ye baposter na ndenge mazali musulman. D'avance Mbalebele akutanaka na Sidik Diabaté alataka biloko ya mokuse te, azipaka nzoto to alati bajip ya milai. Alataka biloko ndenge mosusu te par rapport ndenge azalaka na mokola lelo toyebeli. Azipaka nzoto abombamaka ndenge kaka tango aza kozala na mobali na ye DJ Arafat. Mais DJ Arafat aza musulman te. Boye bango lisusu tangu bazalaki nanu po DJ Arafat na Sidik Diabaté bakomaki bakamaradi ti mokolo DJ akufa. Donc ba ami batikala ba ami. Mais foko ye bango tangu nanu baza ba mite ou bien bazaki ba ami bakomaki na rando balaki na mwa distance et kokozala avant bazala ba mi ou bien nini. Ba image moko elakisaka toza nango pe na ba video eza pe na YouTube. Arafat azoya boye ezalaki likambo moko ya musique to nini babengisaki bango tu. Azoya na batu na ye. Sidik Diabaté azoya ngambo mosusu na batu na ye. Tangu basali croisement Sidik Diabaté aleka mopanzi te, maleka na katikati atiki batu ne nyonso. Donc na katikati ya DJ Arafat na Carmen Sama. Tangu aleki kamere fixa bango, DJ Arafat abalola mutu atala ye, Sidik Diabaté pe abalola mutu atala ye. Carmen Sama alata toujours comme musulman, azotambula acha elongi na se. Alors, ba chinois lokola misu na bango efungwama atezalaka mike, basilika na geste wana. Baloba na Arafat. Geste oye salami Sidik Diabaté abotoli yo pouvoir. Oyo ngate mutu nazo fonde yango. Oyo eza likambo bango baloba ba chinois. Keba na pouvoir na yo tala bien ozana bato ebele ozotambola. Yepe azana bato ebele. Nzela eza kote mosusu. Matiki aye akoti na kati na yo pe akaboli yo na madami na ya kati na katikati aleki atali yo yo potali ye. Carmen Sana achelongi na se. Selo ba chinois lokola Sidik Diabaté aza musulman, Carmen Sama aza musulman, DJ Arafat azali chrétien et puis azakaka oyo azalaki. Donc amonaki makambo elekaki na kati te. Selo ba chinois. Pona ba chinois ya DJ ba musulman bazebele. Ba chrétien pe bazebele. Ba oyo pe ya révélation bazali. Ba oyo pe basambelaka te bazali. Alors ba lobby ezalaki communication. Donc Sidik Diabaté tango aleki wana akaboli ye abeti pouvoir ya Arafat pe a communiqué na Carmen Sama.
ngana bino nayebi te soki eza ya solo to ya lokuta. Alors Sidik Diabaté na Djidji Arafat bakomi bakamarade. Djidji Arafat abengaka Carmen Sama, non, ayambaka Sidik Diabaté na Côte d'Ivoire. Sidik Diabaté ayambaka epe na Mali. Mukolo Carmen Sama abotaki, Arafat na Sidik Diabaté mutamonaki mwana wana liboso ezali Sidik Diabaté. Arafat a voyagé, Carmen Sama aboti. Mbala moko Sidik Diabaté azalaki présent, amoni bébé, amemi bébé. Alors, Chinois basilika susu. Mais place wana nazana likamba koloba te, ponga pe na mema ba bébé ebele, ba papa na bango bayaki sima. Yango na kokoloba n'importe quel likambo te, po bato bakokolanda ngawa bakoya koloba yo pe l'oiseau de même plumage. Nzoka nga nazanga ba plume. Alors bandeko ba Chinois bango soki bolobi batu nini bango bayina, en tout cas modèle bayina Sidik Diabaté na yebaka te pona nini. Mais Arafat bakoma bami ti akufi. Lelo oyo Carmen Sama tomoni partout, tomoni niveau akoma, tomoni mbongo akoma nango na beauté plus. Alors akomo kangama na Sidik Diabaté. Sidik Diabaté azali boye na lobana bino. Azali mutu moko ayebi histoire ya ba génération na ye tina 60e génération. De 61e génération. Sidik Diabaté ayebi ye azali 60e génération. Ayebi mususu te me ayebi 61 génération. Oya bota kokone, oya bota kokone, oya bota kokone na nombre bazala na bakombo. Boko kamwa po bino obozolandanga boyebi même pas ba 5 générations ya bakoko na bino. Ndenge moko na Djidji Arafat yekutu na yebite sokwa yebi 4 générations ya bakoko na ye. Nga papa robokutu botu nanga te. Po boko ya kokanga pamba basinga bobwaki nga na Rwanda. Alors bandeko botala nanu adversaire soki aza adversaire. Nga nazoloba pona ba Chinois tina bazwaki adversaire. Parce que Sidik Diabaté abotama musicien. Aza 60e génération pe ya ba musicien. Pe na famille ya Sidik Diabaté foko yeba papa oya botaye azalaki n'importe quel musicien te. A gagna na ba kora. Koko na ye azala quel mutu abetaka kora ke ba guitare na bango wana champion. Bokanisa sikoyo. Sikoyo mbongo pe bazanango. Ba recherche pe bazanango. Mais sikoyo tradition na bango elobaka boye. Tangu mwana botami neti ye Sidik Diabaté. Tangu botama azwa différent. Éducation différent que Arafat. Pour vous comprendre que akoko la buzz ya n'importe comment te. Éducation liboso ba pesa ye. Balakisaka bango biloko misato tomine tango aza bébé. Donc tango abotami lokola Henrietta. Na kati ya famille
azala no bébé tant balobaka papa mama mwana azosakana bango bazalaka deja na mutu azolakisa mwana ndenge akoloba ezokipe papa te mama te mais eza na mutu akolakisa bébé ndenge bandoloba donc ye ndenge alobaka balakisi ye deja musique abotama nango bakolakise mpe lisusu ntango aza bébé église koprie abotami susu baza na mutu akotangisa ye ntango akoli abando koma jeune homme ata baterrain ezali bandako eza bakoloba nete ke zwa ndako wana bando vanda zwa voiture oyo bando pusa bakoloba ne héritage na yo biloko oyo musique prière na musique prière biloko mibale na bosani donc baza na biloko bapesa ye donc ndenge akola bongo biloko complet aza nango azwi yango na ekole te azwi yango na télévision te azwi yango na balabala te nyonso na kati ya famille adversaire de taille donc elingi oloba côté musique alenda côté pouvoir ya prière alenda côté koloba alenda alors soki akangami na Carmen Sama mutu azosepela makasi akangama na ye eza Carmen Sama soki ye mpe andimi elakisi famille na ye mpe endimi Carmen Sama azala penepenene même aza papa même aza responsable tout d'abord manager na ye ezali sœur na ye yende mutu aza manager instrument oyoyo ya famille mutu abetaka yango ndeko ne mosusu alors bango baza bato ya base ya pamba te Sidik Diabaté bokoloba abala to abala te oui abala aza na mwana mais aza na droit aza musulman abala mwasi mosusu musulman lisusu alors Carmen Sama azali mwasi azali musulman bandeko bachinois basiliki lisusu yango nga nazotala nalobi bachinois ya Karine Mokonzi na likambo oyo bino mpe bomoni ndenge nini bokosilika boko ede bokokotela bandeko na bino bachinois to bokoloba eza nango normal yesa kendaki sikoyo soki azwi mobali mosusu eza nango normal ata bazalaki bakamarade mpo ngai papa robo namoni yango eza normal eza logique eza mpe bien mpo nga soki nazalaki DJ Arafat soki camarade na nga Sidik Diabaté na eboke ya baéducation bongo soki aninga bala mwasi na nga naza susu te ata nazalaki nakomona yango ake bisika mabe te ata komi kate biro parce que mutu wana aza na éducation complet akobale mpo na libela eza eloka mabe te eza eloka bien donc nakomona yango normal mpo ata na sepeli te mwasi wana akokozwa susu mobali mosusu lobande soki abotolaki DJ Arafat pouvoir soki ayaki asala DJ Arafat mabe wana ekomi débat mosusu mpo likambo ya bolingo eloko mosusu likambo ya koboma ekomi eloko mosusu mpe likambo mosusu yango wana bandeko nabeteli bino
histoire eza makamba sikoyo moto eza nanu kopela chaque fois ezo mata koleka moto epeli na Europe. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.